bande ko nyonso bozolanda biso siko topesi bino mbote esika ezwami bino lelo tozali na esengo ya kosola na bino pe kobeta na bino lisolo na kati ya au milieu du village o ezali émission moko ezwami na kati ya Liberté Plus Télévision ya DG Hervé Mulumba. Lelo tozo beta lisolo ya groupement Mikondo tokoyeba ba vérité nyonso tu oyo ebombami na kati ya émission oyo tolanda ndenge ezokende. Bon alors nazanga mon côté nazali na équipe mobimba ya groupement Mikondo na yemoko chef ya groupement Mikondo oyo babengi monsieur Montard yende akobetela biso masolo nyonso tu ya groupement Mikondo. Bonjour chef. Bonjour monsieur le journaliste. Bon chef koyi ko se présenter ba o ba yebiote ba meka mpe koyeba oza nani oza donc identité na yo. Oui, ngai nazali chef de groupement ya Mikondo. Nazali chef de groupement ya Mikondo tout court. Nazali chef de groupement ya Mikondo. Comment la ndola luzali de André Motard au bâtiment so bayebi. OK. Alors toyebi bien que groupement Mikondo eza na ngona ba conflicté. Ezaka ba problème moko ya mike oyo bato bazolinga ba créer mais naza sûr que chef André Motard a robetela biso na kati ya émission oyo. Donc mutuna na biso liboso ezake chef André Motard betela biso na lisolo ya groupement Mikondo. Na yebi ko yebi yango malamu. OK. Betela biso na lisolo ya groupement Mikondo avant to kena ba mituna mususu. Bon, pour le groupement Mikondo. Groupement Mikondo e bandaki bana bakoko ya kala. Chef Aliboso ezalaki muketadi. Ti bakiti et comme na niveau moko koko moko comme na ye mfu. Alors mfu wana azalaki mwasi aye kobota bana mibale. Tanga boti bana mibale na aboti input na ngebum. Input na ngebum c'est-à-dire mama kulutu na mama leki. Alors inputu aboti pe bana na ye. Ngebum pe aboti bana na ye. Ba wana nde bazana kati ya groupement Mikondo otozobela lelo. Donc ce token na inputu to komona pe input aboti bana. Bana pe aboti pe kuna pe informer pe neti surtout ba souligner. Ngebum pe komona pe ke ye pe lisusu kuna aboti mais mutaboti ebele ezali inputu. Ngebum aboti ebele te. Alors ngebum nde ye wana oyo côté papa nanga azali. Inputu nde ezali ina baline mususu elani na sima wana neza baline ezala kati ya groupement Mikondo. Alors pouvoir na biso na groupement Mikondo ezalaka matriarcat et rotatif. Wana eyebani. Alors mwana azaka na droit ya pouvoir te. Pouvoir ekendaka na famille. Mais ce que famille batali bamoni pena mutu aza capable ya rediriger groupement na bango azate bakokopesa mwana tokope bakopesa petit fils quand même na administration ya l'état soki groupement na ezala bango batrouble banini ministre pas rose fonctionnaire moko pe ati donc ezalaka bongo donc biso na groupement Mikondo tous les athées non biso na groupement Mikondo tozalaka la mwa ba conflit ya buzoba oyo ezanga tina parce que balobi boye soki nga naza na ligne imputu soki lelo imputu eza la pouvoir soki imputu chef wana kufi d'office pouvoir esili parce que eza rotatif faut que ne la ligne mususu bon na tuni bon par rapport ndenge lobi que ceux qui troublent les alliés l'état peut aussi avoir décidé na pas donc ndenge bino ti sikoyo aux alliés aux diriger groupement Mikondo c'est que trouble les athées non na trouble te parce que toza la commission mobimba Oyo, ministre national Asala arrêté au 006. Dans la commission CCRCC, il y a des habilités, na conseil ça va conflit, ma chef n'a pas limite, n'a pas harmoniose. L'autre, on a la tribunauté. Alors, commission Ekitaka, biso na Kinshasa, dans la qui a 10 groupements, n'a pas village. Oui, ça qui n'a pas conflit. Les ministres, c'est ça qui m'a conflit. À Kinshasa, commission Ekitaki, ils appellent République Mobimba, pas arrêter les République Mobimba. Conflit commission na ekitaki et ça misaki biso na Kinshasa taki na 10 groupements ba sentence ebimaki nga na longaki ozomona na longaki mais nazo souligner loko moko
non moteur aza mwana mais naza mwana mais bakolo nango bazwi basali nini bapesi ngai eza te ke nasalaki gangster nabotola pouvoir ya batata te batata bango moko au vu de tout le monde mokolo bazokanganga papa na nga akufi parce que pouvoir epesamaka soki chef akufi chef soki nana akufi te jamais bako remplacer na chef mosusu ça ne se fait pas. Bon quand ndenge olobi soki chef akufi te bako remplacer jamais na chef mosusu mais dernièrement awa monsieur Mobalik nala sûr que yebi alors oui azana ni pana cousin nanga. Ok. Asalaki ba déclaration na ba média, alobi que non, yo jamais okoki kozala, okoki diriger groupement Mikondo. Et puis alobaki non, akokende na ba instance union surtout et a visiter ki pe bourgmestre en Séléphone Kumbo pour ayebisa ye makambo union surtout o ngana osi koloba awa. Et yo tango yo ki yango bongo. To peut-être totala ki te minga na yebisu que aleka ki na ba makambo na union surtout. Et oko expliquer biso pourquoi asala ki yango bongo ça fait des pouvoirs et ça ba distraction de ça pouvoir et pesa maraka na famille na mboka pouvoir et pesa manena na lobi na yo soki mokonzi akufi pas na biso dans un premier temps ba doit enfant biologique na ba tie asala intérim na sala ki yango après intérim nde ba kotala pouvoir e wuti wapi e okende wapi mais ye pouvoir ya zo wela pouvoir asa non partant parce que noko na ye na lignée na ye ndem tawuta ko za la chef akufi balobi pouvoir est rotatif c'est quoi que na lignée mususu non c'est quoi bakolo lignée nde basangani ba ju ba pesinga ngo selo bango ba yebiti na ba peselinga na ba critère na nga ba pesinga donc tango bango ba pesinga la comme na droit nango mais ngamoko na ko zango sankapare nango na makasite ye nenga zawana na place balobi pouvoir est rotatif akanga monoko na ye azela ka tour na bango ya lignée na bango mukoleko zongaka bongo nde akene ko wela bokonzi mais lelo oyo eza tour ya imputu ne pesingai bango c'est sili bango basali des mandats chef ali boso asali 56 ans na pouvoir chef ami balendo na mabela asali 22 ans bon chef ami ça te fait ezalaka kaye a triplé non comme les rotatifs fait que la lignée mususu pour mi konde eza lignée mon côté. OK. Eza lignée mon côté chef André Montard. Makamunyo surtout tukoloba awa. Biso tozali TV eza radio te. Ba document soki ezali oko présenter yango bato ba mona que aux un document tel. Et puis, tant aux autres présentés, il faut l'accepter na date. Junior tant qu'on y a reçu la image donc au banana na document ils ont attesté que yonde aux autres dirigés groupement Mikondo. Est-ce que les documents on est allés? Ok, donc au bana représenter Junior tant qu'il faut zanangai pembeni parce que les un moment moko ya bien oyo ba document oyo singeza. Bon moi là pendant moi exact parce que c'est la décision. Non, problème té. OK. Dès oyo document ni. Bon, oyo ezali na le document moko na tia ngo awa. Tango papa zaki bomoye. Oui. Hein? Vi ajine pusanaki amandata ki pe batu. Amandata ki mwana kasi na ye munzele mampu ya Lazare na ligne imputu. Oui. Apesa ba procédure na soki ya kufi, hein? Ndenge ni toke na procédure ya succession. Ezala mukanda oyo. Voilà, aza. L'accent en mini. Je note encore, je l'en en mini ou bien. Soit bien. Soit on pense très bien. Soit très bien document. Oui, les ali document, il y a basala qui avant papa Koufa. Nini succession na egozala. Voilà. Merci. Désigner qui peut sous neve na ye na ligne imputu. Ayi ba pe ko gérer makap. Ne atinga yi mwana na ye na mwana mususu to accompagner peut-être la preuve sur les ailes. Merci beaucoup, chef André Montard. Donc, là, ça sous le document, M. Tikali. Donc, bande connaît, toza awa, to yende, toza na besoin de preuve. Tout le monde a preuve, nion surtout. Ezali certificat de décès. Certificat de décès. Junior Tanko, merci beaucoup. Attester que nous la koufaki. Pouvoir na ici et sili. Attestation de décès na yango. C'est-à-dire pouvoir na ici, la sous-chef. Azana bon modifié. Merci beaucoup. Alors, tango ye akufi avant ya kokunda ye cérémonie esalamaka
nde famille esanganaki bakanganga na sala intérim. Alors oui, procès verbal, cérémonie salamaki na sur place avant bakunda yi. Procès verbal de l'assemblée familiale tenu le 20 mai 2015 à la résidence du défunt chef coutumier et du groupement Mikondo. PV, il y a désignation en tant qu'intérimaire yango. Bon, alors, monsieur Mobalik, à ce qui pouvoir en dernier, parce que hier à lobby, hier dans dirigé. Alors, tant que vous avez dit que qui, si dans actuel PV, matin que ça non naissé. Alors, vous expliquer ce qui pouvoir en dernier. Hier pouvoir à joie qui est allé tricherie, parce que na coutume, mon conjata zoba zoba, ata beli, ata bukani makolo, azo demereka ka chef timu kola okufa. À moins à mandater mutu oya moni à gérer ti ce qui a koufi makamone sa nini esili parce que place eza 2 3 4 lignées hein abdication ko zalate abdication ça peut-être succession ya lignée moko mais eza ba lignée belé ba lobeza rotatif seconde ngene chef wana andi mal susu ko kanga neve na ye apesa ye pouvoir à gérer bon rotation a bombi yango. Bon, tu passer rapidement. Total la élément Moussous avant, chef Moussous pas au Maloba. Oui, au PV à désignation, il y a intérim. Il y a intérim. On se bat à la tu vas signer. Il y a zone en union, zone en pena loko, pardon pena. Je l'en ai loko. Zongo très bien. Merci beaucoup Junior Tankoui. Ça va? Ok, merci beaucoup. Ah, toujours continuer toujours vérifier document moko sima mususu parce que toute personne désignée conformément à la coutume locale est internée par les pouvoirs publics. Au bani ko exercer pouvoir na yo. Tant famille basali papa basali PV na bango désignation ba désigner. Ah na moni na commune. Alors ils a une époque ni place. Ah, ils ont en 2015. Na époque ya nani il y a Bourgmestre Senkama. OK. Nde sikoyo ba meminga tipa ya Bourgmestre Senkama. Na PV na bango basalaki, nde Bourgmestre Senkama à partir ya PV pour Bourgmestre amona ka PV ya famille. Quand amoni PV ya famille, nde asalinga attestation ya reconnaissance ya pouvoir coutumier à intérim oyo à intérim. Oiza à l'époque il y a Bourgmestre Senkama ya ngwana. Merci beaucoup, Junior Tankoui. Longwe wana, ngai na banu ko exercer pouvoir na ngai. Normalement. Alors, yé le col azalaki na ba tricherie na yé o ya salaki 2015. Alors, ngai pe na moni intérim yango pe ba pesinga. Ngai pe na za makamna ngam suna ko sala. Na bensi siko ba papa na ngai nyonso. Oyo ba pesa ngai na sala intérim. Po ba lobaki après intérim na nga munzele mampu ya Lazare. Na lignée imputu yeni mta succéder na trône asa en vie mais malgré tout asa à quelque s'installer na banduni asa en vie siko yelo kwa zakina ba projet na ye ki a kozalaka te un jour à désister devant famille alobité moi na lokola sali intérim malamu ngala moni na céder pouvoir na ngai pa ina ye pour azala respect ba critères nyos azala ngo donc moko donc normalement ce qui est andima ikozwa même le chef Mobalik pas azwate non alina azwate mais ça rotatif pas ya liki mobile c'est longwe comme la ligne imputu oh ya linga azwa na ligne imputu vraiment la principe rotation la rotation et qu'est-ce qu'on a ligne imputu donc tu très bien monsieur Mobalik a abimi le roi rebelle alors mais oui nani ndeko efengela ki azwa pouvoir yende a désisté qui normalement ceux qui ndeko ndima ki même monsieur Mobalik alingaki jamais ko pouvoir. OK, merci beaucoup tous les qui na document mususu oyo ezali PV ya ozwana ya ozwa intitulé boyokani et pas basali PV pour na comme sur chef de groupement. OK, oya c'est dans sur pas na ngai ma famille bango nyonso balinyo so basali ba signer bandimi ke na diriger bango. Merci Junior Tankoui. OK. Il y a tu place après ça bakel sous pas ya bourgmestre les sous la famille ta famille ba lobité moi là to pesa ki intérim mais na minute aza so intérimaire té hein vie ba désordre yo mungu nazo mener to moni kaka ke to confirmer ye a diriger biso ba kolon nango
bourgmestre asali lisusu attestation et reconnaissance il y a intérim te m'a confirmé qu'il a commis chef de groupe de groupement ah on a 2016 Junior Tankoy, merci. Ok, ça va, merci beaucoup. On a 2016. 2016 Merci beaucoup. donc on a commis président chef on a commis co-dirigé Très bien. allez quand on a reconnu parce que y est tout le vérité azalaki ne soutenir na batalikolo ozolanda sans procédure bazo soutenir les gars ba bituma les azalaki kokende allez ba conflit lokola yaki makambo wana sans point kwei président de la République a obligé le ministre de la non, il faut aussi ça va conflit avant qu'il y ait l'élection. Le ministre de la arrêté 006. Malgré tout, nous avons arrêté arrêté 006, nous avons l'article sur la carte. Des commission CCRC, il y a habilité dans le chef. Bon, va traiter le conflit et puis l'État a acte. Le conflit surtout, il y a 10 groupements. Il y a quelques villages. Na 10 groupements wana ngala zaki parmi bato balongaki mais na kosamba na boya kosamba pona zaki mwana na yebisi yoza lokola tata na kosamba na yo te samba na bandeko na yo o bapesa inga pouvoir soko longi bango ozwi bango peso balongi bazwa batianga lisu te nde basambi na ngati asambi na bandeko na munzeli tango basambi ya kwei procès verbal ya notification ya ngoyo oh les alliés signataires à présent à la commission. C'est-à-dire, reconnaître que chef. Vraiment. La sentence, il y a quoi? Il y a la longue. Il y a 10 groupements. Merci, Junior. Oh yo, tableau, il y a publication, il y a la sentence. Tableau, il y a publication, il y a la sentence. Awa, identification, il y a nomination à la groupement. Au moins la lutendele ki mwenza ti ekiti babuma bakikimi oto ba conflit sonyos awa oromona parti en conflit oyena mikono moni balobi mo ba yemba malik na monzele mampuya empo milanda ba eyandroa oya sambaki na bango bon ngala sambaki na yete alors awa balobi chef retenu par la commission donc CCC ba kombo ya ba chef retenu na mikono romona ndola luzalo de André Mota pouvoir lui céder par Monzele Mampuya Impo Milanda hein, et un droit de la famille régnante. Bakolo pouvoir. Il y a un document bien. Ok, soit document bien, soit surtout placé où il y a biso vous allez concerner. Nikondo qui t'a lancé nango, donc bakolo pouvoir ande baloba céder. Bapesi. Balobi que monsieur André Monta ne azwa pour bokonjoana. Merci beaucoup. Donc, nous continuer toujours kaka ndenge émission zokende. Junior Tankoy. Ozomona magamba. Oui, mais sous yo luka document yango. Merci. Ba sentence na ba village. Au moment on appelle Kimporope azala kati. Hein? Papa ya monsieur le maire malgré tout azala makambo te na tangi ete. Mais papa na marque azape na kati yao. Yeba longaki. Ngana ito za sentence moko. Ça va, ils déjà très bien alors. Après commission Awa, président de la commission, de à retransmettre attestation de confirmation nangai na ba instance onyos. Na ba ministre, ba gouverneur, ba nani ti akomeli monsieur le procureur général. Parce pas que nous funda fo procureur général yeba. Ah, ba komeli mais ba réserver copie na ba instance onyos tout. Ba ngoyebi déjà que André Motard est chef à longa qui na CCRCC. To longwe wana attestation ya ngoyo. Ce que peut te tangelo binini. Voilà, attestation de confirmation. Nous, Mundialanki Mafou, président de la commission consultative des règlements de conflits coutumiers de la ville de Kinshasa, ainsi que tous les membres délibérants, Mbalawa Lipes, Mibu Montali, Ndianko Imbali, Mayindu Lusala, Ngande, attestons par la présente que M. Ndola Luzado André Mota a été retenu en qualité de chef de groupement de Mikondo dans la commune de Lansele, ville de Kinshasa. Pour votre gouvernement, il y a lieu de savoir que des prétendants concurrents étaient en compétition. Il s'agit de M. Mampouya Lazare,
et Madame Mpomilanda, bango ba ayant droit, avec Monsieur Lik Moba. Au terme des sentences rendues, la famille régnante, représentée par M. Mampouya Monzele et Mme Mpomilanda, ont cédé les pouvoirs à leur fils Ndola Luzadio André Motard, qui assure l'impresario de ces groupements de Mikondo conformément au procès verbal des notifications portant les numéros 2018 du 1er 9 2019. La liste des publications des sentences rendues le 1er 9 2019 et la présente attestation de confirmation. Tous ces documents en font foi. Donc, tozolanda biso moko dozo comprendre déjà que les documents oyo nyonso eza présenté, ils ont vraiment des documents moko très validés déjà. Et auto komi na moni cabinet ya président na arrêté 006 na kopesa bino yango. Eza na article on la 4. Eza na article moko lobai ke ba sentence oyo faut que na tribunal pour ezwa force exécutoire. Donc eza lokwa fait mission. Na le cas na tribunal yango oyo ba ben yango exécutoire. Eza jugement. L'accent on a na Junior Tanko emi zo la biso loko. Exécutoire. Merci beaucoup Junior Tanko. Espèce déjà force. Force yango na mutomoni yango déjà. Sikoyo tango na sulisi yawa. Rapport na nga ya bourgmestre soki tango ekepa ya gouverneur parce que lo elobi que pouvoir ebanaka local. Après emati na gouverneur. Gouverneur apesi avis favorable ekepa ya ministre. Ministre asali arrêté. Naza déjà la procédure wana. Nde nasali demande ya avis favorable. Gouverneur les institutions, il y a des patrons à biso, à sali analyse, il y a des dossiers dans l'Union, il y a des avis favorables. À l'objet du ministre, il y a des arrêté. Fait mission. Le chef de l'Union, il y a des avis favorables. Ok, merci beaucoup. Junior Tanko, il y a des avis favorables au gouverneur. Merci beaucoup. Yangwana Rande Bozotala. Très bien. Alors si on a moni presque nous sont déjà totali hein. Monsieur etikali? Nous sommes totali. Hein. Mais oh sous-suite nazana élément moko awa. Ça va, merci beaucoup. Yé a lobby que azala ba vie favorable mi balé. Moko ya gouverneur sortant, moko ya gouverneur entré. Azan fonction. OK. Mais azoko c'est contredire. Ngana yebi o ya kimbuta tellement ngai nazalaka soutenir la ville te ya nazalaka soutenir la ville ba betaka côté wana nga na commune nga na ville ye ezako simbate mais les 10 chefs tolonga bakendaki na seni ba musu ba bimi ba député provincial copté nga basali nga lokola ba écarté po azaki na batuna ye ezalaki liste actualisée batie ba kombo ya batu po bakena seni ba voter obima. Les avis favorables étaient, les avis favorables dans la liste actualisée, il y a bien un avis favorable. Oh, nani gouverneur a auto sala siko yongobela. Ezalaki basali note technique gouverneur a comme le ministre a 12 chefs au bazala baretete. Le kola kaka muto azako soutenir ya zalaki. Ba beti bale balongoli kombo la ba koti lokola ngulu. A côté na liste wana. Tango ke pe pas ministre oh, ministre a dégoûté bango. Le ministre a zongi si le gouverneur répond à l'objet que non. La liste otindi lingaye, na retenir qu'à 4 chefs. Les autres, na on peut s'en arrêter. Sur les autres, il y a la 4. Au comment il y a la 4. Si le ministre on peut s'arrêter, tout chef. C'est aux chef. Lettre en yango. Donc on a plus peu que tango. Oui, tango parce que bateau pe baza ba. Merci beaucoup. Ah. Transmission des notes techniques et dossiers des 12 chefs des groupements incorporés de la ville province de Kinshasa en vue de leur reconnaissance acquise des réceptions. Le gouverneur a comme le ministre. Sur quoi il y a une réponse à ministre et pas à gouverneur. Ah, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, à Kinshasa Gombe. Monsieur le gouverneur, j'acquise réception de votre
lettre numéro 2022 du 12 septembre 2022 dont l'objet est mieux identifié en marge. D'analyse de celle-ci, il me revient que 12 chefs de groupement proposés pour être reconnus, il y a deux désignations est contestée. Il s'agit des groupements qui Mwenza, Matadi Mayo et Mikondo, dont les dossiers sont soumis à la commission ad hoc créée par l'arrêté ministériel donc pour les résolutions de leurs conflits. Au-delà de ces deux chefs de groupement, j'ai été saisi par les contestations concernant les pouvoirs de 6 autres, notamment les chefs de groupement Ngouma, Makalalemba, Masina, Mongata, Kikimi 1 et Bouma. En entendant la résolution des conflits, ces pouvoirs pour les chefs de groupement susvoqués, je ne saurais prendre à leur faveur une décision de reconnaissance. Ainsi, seuls les chefs de groupement Ngana, Yo, Mbenseke, Fouti et Mbenkana peuvent être reconnus, étant donné que leur pouvoir ne fait l'objet d'aucune contestation. Je vous demande pour ces derniers de retirer, de transmettre leur dossier complet pour se faire. Donc c'est non, oh ezali lango awa kalamingité awa date la bien. Bon, disons que eza kalamingité awa, OK, ça va. Alors tout le monde va documenter surtout. Et puis, je suis sûr que Bourgoumès c'est la Roland parce que intérêt ming ya bino za nancélé. OK, message nini au lancer d'abord premièrement na Bourgoumès sancélé. Azolanda yo na moment oyo. Pesa un message moko tant que chef ya groupement Mikondo et puis oza na ba document na onyo surtout oza esengeli biso moko to monyango na niveau ya TV. Message ni relancer na Bourgoumès sancélé. Message nazo ko adresser na monsieur le maire na biso Frank Monzola Meso la jeune. Omoni jeune tanga vandi nesika bato mabe bakoya pene na ye po ba ndule na mwa ba makamoko boye mais la moni azana ye bien azana cool. C'est-à-dire tant Bourgoumès à côté na place. Oui, esenga kingana ke na mona ye ba document na nga yango yo banini. Parce que mutu musupelera roya ayebi déjà que ba document ya mutu eza a comparer on bate yo za chef temta za chef ye mais absence na ngai yango na monsieur wana kendeki ye a croire kaka na monsieur wana ozomona mais lelo yo ba document na ngai yango amona yango ayeba que le vrai chef ezanga chef muso azate ye aza mwana mfumu ayebi procédure bokoni ndenge ezali le pouvoir est rotatif et eza matriaka mais moi na pas ko zo soki batata ne ba pesi soki batata ba pesi au terrain donc comme na web sonnet na groupement Mikonga Petro Montal azamwana soto zuna Buma Nene Mayas azamwana soto zuna Masina azamwana soto zuna Kikimi 1 azamwana bon soki ngala mikono na zamwana où est le mal bon hotel milanga pona ni pouvoir euta na famille ayebi pouvoir euta na famille soki sangani poni mutu na bango azala bo kilo azala semeki azala nani ata président république a ko longola ngoti Bourgoumès c'est pas kolongola yango te pour pouvoir euta kuna nde mati donc lokola ba document monani mais c'est le Bourgoumès atanga yango mona yango comme ça à retirer les conséquences. Bon, merci beaucoup. Bourgoumès Franck Mbo a retiré les conséquences. Les chefs André Montard, chef du groupement Mikondo, nous ont rappelé. Alors, Sikoyo, Nenge Zaliwana. Et tu es bien que Zali n'a pas problème, il y a 4 familles. Mais pourquoi pas de comment balik, de konayo, azapé Nengo se présenter awa. Ceux qui par exemple les lots, albino. Bon, ça va, ils ont ma famille, si ma famille ben na mekata na té, na préféré na ndenge famille lobby. Et alors sikoyo bino na ngam na bino bosande. Bon, normalement, les a pouvoir na bango. Les solo les ayena bande konaye.
Ponga ba pesa nga pesa. Mais moi personnellement, c'est mon frère. Na le na ye, na tangi na ye, na sali ne vie sika moko, ne makamo ne kabole biso. Mais ngane to za benemi te ko kabona te. Pour ça ami de l'enfance ndeko na ngai. Ce qui a raison dans la famille, eza famille na ye. Aza na droit ko sala nyonso, eza famille na ye. Asala nyonso ko sala, eza famille na ye. Mais eza rara ti traîner mtezo boma. C'est fait. Bon, merci beaucoup. Binomoro Boyoki Nenge, le chef Motard, André Motard à lobby, chef ya groupement Mikondo à lobby, bien que Azan a problème na de mon côté, mais pouvoir eza esenga ba norme et esenga logique moko boye songolo, aza clair, Azan a problème personnel na mututé, mais bourgmestre en téléphone monzo la meso, to ndeka to lobaki solution ezaka na maboko na yo. Et puis solution ba document yango wana o balakisi soki yo pesi nzela na kimia ekota kimia kokota et puis kimia pesa nango déjà mais ezaka mo ba incompréhension muki na kati ya famille vous avez sûr aussi là alors to komi déjà na suka émission est-ce que moi ba intervention muso to ko zota ba tu o baza na éviter hein moi ba intervention ce pas ko se présenter pe muso sur la chef o ba ko sa pe mo intervention bazali alors merci beaucoup. Derrière, comme Nasuka alors, tu auras moi quelques interventions pour que EP ça fait moi bien. Donc, toujours rappelé, tu allez na Liberté Plus télévision et puis émission Nabiso au milieu du village, Zali. Chef, mbote na yo. Journaliste. Bon, alors chef, na maïnio surtout au yuti kolobama awa. Naza sûr que oyebi pour se dire pe mukende makambo ezali so po oyepe histoire na moni po simbi ba document na maboko robeta biso pe mo le solo moketa pendant 1 minute expliquer biso nanu maïnio so yuti kolobama awa pona yo okoyebisa biso ni. Bon, maïnio so ebimi awa na ndenge groupement ndola montar luzadu alobi eza ndenge yango pena ezalaki pena yango ndola montar luzadu awulaka pouvoir te pe kuta banako boya kuti makamango tango ndola mabele tango grand-père so ndola mabela aza en vie nana kufite monsieur Liki Moba akeko kosa bato alobite ndola mabela beli trouble mental ndola mabela ye wana koto abimakate wana ndola za makase ngani nazali petit fils na ye monsieur makola ngamtale polite mwana trop bon ndola mabela azwaka bokonzi na makase pete tango mfungana kufi sikoyo papa nga trobo ake afungoli ndako ndako wana siko batelemisi ndola mabela kala fotone yango donc tozola ndeka tozolo bawa boy donc junior tanko izola biso image yo oh monio tozime lineza papa nga trobo ba pesi ndola bokonzi tango ndola zwi bokonzi wana sikoyo ndola azok akwe mokolo tokoza suki ndola mabela kufi nde famille eponi mutu na bango tango ndola mabela kufi et Mbamalika qui présent wana monsieur Montar avandi na kati bembe ya papa na ye liki présent batata baponi mona na bango et fallait pouvoir bango batata tata ba pesa ekene pa na bango moko babité to moni biso soki kola ndola kufi il faut connaître na famille na biso ba boki miso babité to moni pouvoir oyo to pesa mona biso azaka malamu mingi André Montar wana lika za présent na kati ya bembe wana bakotisi na matanga wana azalaki ngape biso présent baye kozwa monsieur André Montar bakanya ningi basa basirumuna coutume bakotisi na ndako esika ebembe zali bapesi pouvoir wana po batala bizali na inana na sima mikolo ezalaki siko batali no mais mwana ngoto pesa sala intérim azani kaka malamu aleka na batata ameka na batata soko mutu akufi na famille achaka mbongo na ye alaka pe libanda mais sikoyo bayiko boya liki à partir que a kosi makamu na mbona matadi ke ndola aza trouble mental ndola abela esaki famille wana mabe pe ya mibale eloko baboya ki liki aliaka na batute liki azali égoïste a ça okangisa batu pam ba moni non jamais et c'est nika muto yo ekosimba te so libume soki pouvoir lekuna epa ya ndola mabe fait que nesina mususu ba moni non kaka mwana biso tsani toponier monsieur Montar soko tali malamu monsieur Montar na lik baza bat bakoswana te
et sengeli liki asepela kutu makasi bokonzi oyo comme ezaga rotatif ezoko fait que na libumwana mais bazonsika epa ya mwana na biso mo propre oyo ya ndola mabela André Montal esika ya kolia atika ba désordre aza mokonzi ya mboko te pona kondima za mokonzi ya mboko te tala malamu soko boche tembe l'état sala audit amema bango nyonso na lopango ndola mabela balo bana yo ke bon yo lik yaka na famille na yo yaka yo pe no pe monta yaka pe na famille ya ba papa na yo okomona lika akoyana ina mutu musute ya mema kabanani soko moni liki na nzela azwi ba chef kutimba ba masa na ye ekolo mosusu balachi bilama bokonzi ya mboka akel bake o ba chef kutimba te batu nyonso o baza ba sima ya monsieur Montar ba uchi na famille mboka c'est ya ba kabola alors faut bourgmestre attirer attention na muta modèle wana boye ba boye po na famille soka pesi yo famille apesi yo mbongo na ye mbongo na ya tiena bankisi na ye soko tanga ko pesa yo po abebisa motema na yo ezala yo mokonzi po abebisa na musala na yo aza mutu ko pesa ya ko zalele uzale ko la distance ezali ndenge na ye comme na moba ngelo badini azali mutu mabe ozo moni ya aza wana alors yo bino bakonzi l'état botala mikana na bango mais soki te mais po si c'est le kuta oyo faut boya na lopango ya ndola mabela na kimbanseke na veni mangana numéro 48 merci beaucoup bon merci beaucoup tozo continuer ah OK merci beaucoup pardon tozo zongela yo chef alors tozo continuer kaka awa chef a lobby donc siliki makasi mais kalki mezali chef Mbote je papa journaliste il y a belé penza ya on a groupement lobby alors tongana singa etamla kanzela moko alors eloko no ba mingi pa ya Luc Moba azali noko nanga propre noko nangai mais yi azokotala kaka liboso be azobosa na rétroviseur tango Mfumungandu noko na ye azaki groupement tanga kufi ndola mabela azalaki mokolo pouvoir yepe Luc Moba azalaki mokolo pouvoir mais tango noko nanga trop bon ake kokanga mambo mwana ya Mfumungandu réaction nini o yasalaki lelo ekomi na tango ndola kufi famille libota baponi André Motar mwana ndola ekomi na ba réaction pourquoi na pouvoir na répéter keloko yo pona ba mingi na basese pouvoir coutumier siabo kusia kumshia alors eza parabole moko boye linga famille pona yo batia yo me comité te mais azana na pouvoir eza d'abord rotatif pouvoir bango kutu bazu des mandats ata lelo oyo groupe Motar osala et koki kutu yefa sepela parce que pouvoir elongo ekomi na koko liboso ya imputu atali boye munzele mampu ya Lazare oyo le Lazare chef du clan habité na moni mwano ya 5 intérim mais lelo penda confirmé pour makambo Mfumunganda zoko sala biso famille nandola mabela kuto groupement André Motar a baksa plus soki André Motar azaki soki Mfumunganda yika ke soki matanga ezali asumika serika soki wana mais lelo groupement André Motar a comment sala fois 3 so mutabongo soko to boyende nini. Merci beaucoup, merci toujours continuer nani muso pour cette intervention. OK. En tout cas, merci pour notre intervention Nabino chef Mbote. En tout cas, heureux que c'est présenté. Ngana zali comme monangai Monangi Jean-Pierre, babenga JP chef coutumier à Bibois. Ah OK. Merci beaucoup chef Tuza devant chef coutumier à Bibois. On sir ko landi makamnyo sozu otikoloba mao. Oyebi makammu susu. Eloko nini yango oko bakisana o nyoso to elobamia. Merci messieurs les journalistes. Ngana sarana Luc Moba ngai. Mboka pesa nga passager. Ba mbongo ekenda. Ba kopta bisote na burgomestre. Ozokanga ngana zaki plus proche. Tangu oyo dite ezaki na ngamna zo simba kisi ya Luc Moba ngai. Botuna ye. Oyokenga mais azamutu mabe. Pourquoi azamutu mabe? Eloko soke longwe pana yo ndeko za le journaliste ya commune soit longwe ba tie mutu mususu. Yo comment mabe pourquoi? Groupement est rotatif. Ils ont pouvoir administratif. Mais pas peut-être mon famille. Yé mon comme ta BBC. À Kosaka le bio ndola abeli trouble à zako yé baba tout ça ngana zalaka. Ndola kufi motar kutaboya kabakani motar na misu ya yé
botuna mota nde oyo nkamatindaki mpona koyeba groupement batie nani mota aza wana azali chef du bureau iye Brukumese ngana pese chaque fois alanda suivi continuité ya bato ya azalaki soki azoyeba te atuna bakoexplike ye. J'espère que na soki wana soki babiloko oyo biso za bata vila Kinshasa ekokonte modele wana toboye makamba kamwana sapu ekobenda trouble bato bakokufa toboye eloko wana yesu alingi rébellion tala mboka tate masina Petro Congo naloba ngo une fois Petro Congo ngwana kende kuna mais pona biso na groupement mikondo toza même pas na conflit tane tozali na harmonie tane to fandi bu eza bongo te ba j'espère que c'est ça na soir. Bon, très bien. To komisiko na suka na sûr que bolandi ba intervention nyo surtout ya ba chef ya ba quartier nyo surtout to ya espace nyo surtout ya mikondo. Alors tozo clôturer a siko chef message no ya suka kaka pour na to clôturer émission oyo au milieu du village. Message nanga ya suka ezali que les cambo ya pouvoir ezali sur le niveau ya communauté. Là c'est na comment à niveau national. La province pour bailler bayo mokonzi faut province aye bayo mokonzi mais ngala za la vie favorable oyo province aye biki nazali mokonzi bona okita sur na commune ko sahel ba lobi ndenge bande ko lobi c'est la continuité du pouvoir mais loko c'est longa la commune mata a vie favorable en bomoni ba commission eleki nyonso eleki nazonga sur na commune wana ezoluka rébellion ba mfumu bazali ngala tiaka ba mfumu te famille mtechaka chef de clan apesi ngai na confirma kaka sikoyo mboka na mboka ezana mutu nango yo ya lisusu o investir lisusu soki batu baya est-ce que mfumu aza esika wana akolongwa machete ko papa mate lere ko papa ma e wena mutu ya nani ya yo mto sali investiture est-ce investiture basi basala na commune investiture basala ngona mboka na yo sika yo mfumu ozali baye basala investiture ngala zala biloko bokonzi nyos soki oza mokonzi fo zala biloko boko ya bokonzi soki oza bokonzi zala biloko bokonzi za mokonzi te na ko éviter bino boya bomona biloko bokonzi zala maboko nanga e bokene ya laksa biloko bokonzi soki ya za chef azala biloko bokonzi tuna na kutimi na biso kozala mfumu fo zala biloko bokonzi soki ozala biloko bokonzi za mfumu te mfumu ya wapi ya église ya wapi ngana za mfumu ya kutimi nazala biloko bokonzi ona lobaka ona belelaka ona salaka ba cérémonie et puis siège nanga ezali soko ye na vandi na siège oyo ya mfumu o mona cimetière ya mfumu eza sur place biloko bokonzi na chambre yango eza sur place ngam nazo gérer nyos ngam nazo gérer libota premièrement Bourgmestre ayambaki Bourgmestre Franck Mbobokuta Bokota na ibosololaki alors ndenge bino bosololaki na Bourgmestre Franck Monzola Meso ya commune Nsele ezalaki ndenge nini par rapport ya makambo donc lobaka muke par rapport à makambo ya yo na Bourgmestre aza homme politique na koki koloba mingi na ba télévision te pour bato baya koloba ke akomi parti pris obe asali boye aza mokonzi nanga fona bomba ye lisolo na sololaki na ye eya kaka yanga na ye ya 8 km ya 8 km te mene na lakisaki ye ba document nanga ne na lakisi bino atuni ngai ye moko alobi ke pouvoir eza rotatif et puis ezali matriarcat yo oza mwana ozwaki ndenge nini na expliquer ndenge na zwelaki ye moko alobi ke oui mwana bakopesa ye so bapesi ye azwaka mais so bapesi ye te akoki kozwa yango te alokola yo bapesaki yo na batata na yo c'est-à-dire oza na droit nango et soki ezalaki ke gangster ndenge bato mosusu aduka bokonzi ya bato azali kowelela yango wana nde mabe alors namonaki likambo mabe te o bourgmestre areprochaki nga obenga naloba na ye mais ye moko azaka meme mokonzi amoni mikanda na ngai amoni ndenge nazali na mata naza na niveau provincial. Merci beaucoup kaka ndenge chef ye moko alobi aza na niveau provincial. En tout cas merci beaucoup zwa ba chef baza zwa ba onde ba beta maboko. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso to clôturer awa donc liberté plus merci beaucoup wana to salango tala ba interview bo silisi awa to salango alors tokomi na suka émission na biso to suki awa
tokolanda dossier oyo kino na suka jusqu'à ce que ekozwa solution et puis tokosala tout ekoma na ba instance nyonso même bakonzi ya mboka po batala yango tokosala tout eza diffusé na ba chaîne ya presque nyonso. En tout cas merci beaucoup totoni bino botondi awa. En tout cas merci beaucoup, merci vraiment. Ah OK. Très bien.